Mwana mokabeta kambonda bakolo pe babinaka. Sénateur maître Kilwando Balene. Betela bakulaka Kongo mbonda babina. Tango yango yo. Tango yango yo. Likambo likambo na tango na yango. Soko yo kili kole beti. C'est sango ezoya na mboka. Soki boyoki kelelo ebeti. Mokonza alingi kolo. Bonjour Ndeko. Bonjour. Tout le monde moni awa na événement moko makasi. Abebite eza événement ya fête tu ani. Non, eza événement ya bana ya Grand Équateur. Bango babingisi biso awa. Poste ka bango ndenge sengaka musique eza. C'est bana ya Grand Équateur basangani bango. Na Kinshasa donc Bulaki ici les maréchal Njoli Botamba pour ça la fierté de la musique congolaise ndenge bonyuma ndenge mbunda ndenge musique folklore ana mongo ko na kati ya Grand Équateur est-ce que ça sera obligé faut que ban Équateur bazato esangisi bana ya ba province mosusu. Non, basangani bato belé ezaka bato mayele ne basangani ko basala moyo ana china yang babule ko ausangana eza amoni pe ba angala bali baswahili bali batetela bali basalika moyo nyomo ko boye mais troye belango ana kati siko zo bisala bana poto nini bana monde entier balandaka biso na Congo Cool TV na Bokila Lokondo TV ba boss nyonso bana Londres, Paris, France, Lyon, de partout dans le monde entier ça va monner. C'est-à-dire bana poto Belgique, France, Londres, aux États-Unis quoi. Ba vrai chéri ba bébé. Donc on a sabi no que la musique le lot, oh ma belle satika. C'est-à-dire descendre ma belle le véritable maréchal Njolo Tamba. Toi yemba ressentir beneketi la chair de poule sali. Yamba bengisi a poster à se pelisa bana Grand Équateur quoi. Soko yo kili kole beti. C'est sango ezoya na mboka. Soki boyoki kelelo ebeti. Mokonza alingi koloba. La santé c'est l'avenir. Maman, papa, elenge mwasi mobali. Soki ozwi bokono na nzoto, kene mbango na l'hôpital minganga basala examen. Tango ordonnance kobima. Il faut kokende kosomba bakisi epa na Johnny Pharma. Boya tekaka bakisi ya malonga o eleka delete. Azango zoba ilema banoma kiomene mwana mpoto. Johnny azawa pe koya koteka bakisi na ona chwapa. Koko bazawa pe ya koteka bakisi na ona chwapa. Wazangeka kapitani lutango inakaja mwene mwana mwango. Sipiro mpoto badepite bandimio papi bodo andimio honorable Jackie Njoli etumana Johnny azawa pe oye moteki ya bakisi na kati ya province ya Chwapa bebale bayo nukeye bana basango zoba ilema ye vamanza koyango de mono yo lele Bone la mongoto Bokuma igalo John la bebale Neka mogele yo Bobo baklak Bituita kosa koze Johnny ye wanango Kokoli azawa bioye Honora betini longa Kemono yo lele Bandite bandini yo Jean-Marie Lesse tu m'as gagné. Bonjour artiste. Bonjour Montréal, il y a Bakatimini, il y a Tongo, il y a deuxième toi. Je suis toujours là. Dans la première question, on va répondre à ça. Tout le monde a un événement, on va casser du tokobo, il y a un polo, on va bien. Et puis il y a un événement. Grand Équateur,
ADG. Cela veut dire eza vision oyo bangala. Plutôt sangisa bangala nyonso. Oyo eza likanisi ya Cordon Patrick wetu na kata Belgique. Tant ozoki likanisi na bité. Likanisi nanga eza kitoko. Na kosala nini pona ko panza likanisi nanga na sangisa bandeko na ngai. Ndenge sangisa ki biso. Abaki bon likanisi nanga eza pour le souci de développement ya Grande Équateur. Pour le développement ya Mbandaka Mobimba, ya Baba Sankusu, Babwende, Bukuwikela, nyonso oyo basi bana Mbandaka baza na Poto, na Belgique, na Paris, na Italie, partout dans le monde, oyo bangala baza. Et bien le barara que Équateur etika la sima, Mbandaka etika la sima, et l'on te reçoit la pour que na Équateur na biso évoluer et développer le coup la province nyonso. Yango biso Grande Équateur, la Grande Équateur biso za ebele, l'association eza ebele. Mais biso eza sortie officielle na biso. Le premier jour na biso nde bomoi to yambi bino nangi bato bazolia bazomela bato bakobina mpona likanisi na biso sina biso eza nini Équateur oyo babaki Équateur etikala nsima et se développer toza ape lokola baninga mpo toza na banzete toza na mai toza na bagaz toza na makambo ebele mpo tozotikala nsima toza na bamusicien oyo baza na baqualité ya bien oyo bayembaka bien oyo balobaka bien toza na badéputé toza na baministre toza na bagouverneur mais pourquoi totikala kaka nsima yango likanisi ya Grande Équateur ke mpona développement ya Équateur mobimba yango moi biso lelo toza awa conseil nous fait na bakonzi o bazo cadrer déjà l'association munene boye que lobby lango e panjate mais avancer ce que liboso vraiment conseil na repesa na bakonzi o baza encadrer biso o bazo encadrer groupe ya munene pe likanisa munene boye baza la mutema ya munene lokwa likanisa biso za mikambo ya munene baza apela mutema ya munene bango batala nano makambo elekaka na 7h oyo elekaka na 6h oyo esalaka boye te batala nde likanisi ya monene oyo biso toza nango mpona développement ya Grande Équateur. Merci. Équateur, na question ya obakisa ezali par rapport ya nyonso leader alobi déjà na bango yango wana ya obakisa te yango wana kaka yango wana balobi déjà yango. Merci. Bino te botele bana ba $1 na bino bosadere toza na besoin na bino botele ma $1 na oya bosadere mama fifi ya bosadere boko baba manga Grande Équateur toza na posa na bino bosadere bande kangai botele mapona mboka na biso. ndeko na bino Pelendo Boisu Olivier napesi bino merci mingi ndenge boye awa lelo na marche de santé ata baoyo baye te toyebi ke bazalaki elongo na biso na molimo yango lelo tosangani mpo tokabola mwa maloba eza esengo na kati ya libota boye te lelo toyebi ke ADGE elakisi bapreuve ya existence na ye ngai lelo nakoloba mingi makambo etali réunification tozali na thématique ya lelo ezali RSV réunification synthétisation synchronisation pardon na valorisation la thématique wana nazwi réunification et ndeko nanga pembeni ako développer nyonso mibale alaka na lopoto babengaka ngo cohésion nakanisi bomoni ba t-shirt awa ezali mwa ebele porte na sima eza na symbole ya ba province te mais biso ba oyo tolati ba symbole ya ba province nakanisi bomoni biso bino nyonso bomoni yango elingi koloba te unité nde moboko ya likambo la réunification toyebi que ba province eza décentralisée ba entité nyonso les 5 provinces eza décentralisées. Je pense que Bolim ça va moquer.
eloko liboso eza esengo parce que komona bakana na biso ya basi na ya mibali na kati esika oyo nandimaki te kende tokoki kosala effectif tosali lelo nandimaki te naza koremercier liboso vraiment département événementiel okoki kombeli na maboko équateur oyo ya biso c'est-à-dire le 5 province ekende liboso na cadre ya valorisation oyo papa Olivier avec koloba wana je pense que mon côté a bunga mo akati na bino code 32 village makambo kiliki libele oyo basi babamba biso tomonaki boye ndenge tozawa peut-être bokova donc patuna ina na balobi eske eza parti politique te batunaki yango. J'avais du mal à répondre par moi dans les réseaux sociaux, mais je pense que c'est la meilleure compréhension. C'est-à-dire quoi? Nakatia, Grand Équateur, tu exclus mon côté. Pose à la politicien, pose à la politique. Bisonyoso, Moutuna Isika Oya Zali, Nalikambo Oya Salaka, et Apoya. Na apport na ye poto luka ndenge nini tokoki komema Équateur ekende liboso na kopesa bino exemple kaka ya ye ndenge akutanaki na bapartenaire oyo ya énergie renouvelable omoni ke na secteur na ye azwi eloko oyo mutu moko akoki kozala awa ndeko na ye aza ministre ya ITP akozala na facilité ya kokutana na ndeko na ye wana par rapport na ngai nga mosusu fo nasenga audience mais ye akozala na facilité ya kokutana na ndeko na ye wana po aexplike ye vision ya ADGE Action pour le développement du Grand Équateur et que message eleka direct et que to matérialiser eloko oyo eza bongo projet oyo tozwi ya monene mpona Grand Équateur. Alors, nous on a reçu dans la bino boye. Vous à la politique, vous à la apolitique. Nous avons besoin de Moutounioso. Ma mère ici Koyonde, ceux qui ont le bito, ADG, et tu n'es que devant du boye. Politicien côté à l'obi, tu as ADG, pas que me voyez Melaye. Voilà que ça la matin. Mais bien sûr, personne ne veut pas la bien. Et là, on a il faut que le Canada. Politicien, il y a un monio. Événement, il y a partout. La RTNC, il y a bisika nyonso ekoleka na banini ya barecto verso na moni awa ekoleka na YouTube ya biso ya ADP ezali koleka. Alors bakoki kobenga yo na politicien moko po batuna yo est-ce que ADG akoki koaccompagner ngai na campagne moko songolo wana biso kotaka te yela biso projet oyo tokoluka ndenge nini tokoki komaterialize yango même si ekoki kozala à long terme mais toyebaki no tozala likambo songolo toluka eloko nini tokoki kosala napesi par exemple biso nyonso ndenge tozawa topesaka baoyo bazala deja topesaka $5 mpona baoyo baza awa Afrique mpona bandeko oyo baza na poto événement oyo tozosala awa na moment oyo tozosala awa eyosalama na Cameroun ADG Cameroun ezali ADG bato ya Europe baza sikoyo na Belgique na avenue des fruits na avenue na Anderlecht na moment oyo soki bopoti na page na biso je crois okomona événement Gabon également na Afrique du Sud également la minute oyo toloba na bino awa événement eza na Anderlecht eza na Cameroun wana eza mwana moko ya Équateur oyo aza kuna komona ye Papine Libia.